Ale kumanga motema moto yaya. Vous quittez, vous kaka. Qui ça? Nabiso, Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kisasa et l'équipe partout. Mais comment les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo ratate. Et on a bien yo. Ah, Jima Mokende. Où est là? Bana Kin. Qu'est-ce que vous zappé? Ce putain de mot. KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jima Mokende. Où est là? KNB ko zappé ce putain de mot. Check au Vandi. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso, bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Bakinois ba réagir par rapport ya acte ya vice-premier ministre ya Petentik oyo ba révokaki fois passé. Ministre ya Petentik a outi ko commettre faute moko immorale très grave na kati ya bureau na lieu de service na ye oyo emblème ya pays ezo représenter pays na biso RDC et puis eza publié na net botala ndenge bakino ba réagir par rapport ya ba faute grave oyo vice ministre ya Petentik a outi ko commettre. Normalement je ne sais pas ba gère ba ministre ndengwa aza responsable aza muto akope sa éducation na kati ya pays tanga osa ba acte ndengwa ba acte net ya masturbation ko tikala ni na bureau quand on a photo qu'on publie sur Facebook, on n'est même pas à niveau. Ce sont des gens vraiment, même pas à mettre de côté. Il y a qu'on condamner, s'il faut frapper, il faut frapper. Ce qui est arrivé, qui est président de la République, à prendre un mot et qui a destitué, vraiment, ça y est, le remords bien. Mais sur la révocation, il ne faut pas qu'on ait pas condamner. Le ministre Ndengwana, le chef de l'État, a salam bien. Le ministre Ndengwana, Adam ministre Moko a déjà sans sécurité. Basi bazale belé. Sur la ligne c'est la maramba face à la moi hier am sala na que asala on a kata bureau. C'est ça que président de la République a la raison pas mboka to na besoin mboka ke liboso. Batandenga faut oser ko tient appuyer pour sambi c'est la public abato. On peut saka conseil ezanini. Poto réussir na mboko to kende liboso to tia yesu liboso. Ceux qui to tié makambu oyo Biblia ezo yebisa biso pona ndenge pe kotambusa peuple tokomona to récit sans Jésus-Christ récite ezate na mboka oyo. Donc Jésus nde mutu azali na récite ya mboka oyo bakonzi oyo bazali wana oyo bazolanda bamoni soki bazala banzela o muninga na bango azalaki batala place muninga na bango asuki bango pe so ba continuer ba kosuka ka ndenge wana parce que nzambo peuple congolais sambela kaza vivant ako confondaka batu nyonso bazala misala ya mabe. Alors na Congo to na posa bakonzi oyo bazobanga nzambe o baebi Yesu Kristo. Bolandi ndenge bakino ba réagir par rapport ya acte ya Soni au vice ministre ya Petentik a outi ko commettre et puis félicitations na chef de l'État na ndenge a outi ko révoquer mutu ya ndenge wana parce que aza mutu o azoko contribuer na avancement ya pays te aza mutu o azosala ke pays za la freiner zonga sima aza mutu moko ya Soni. Et puis pour na ba ninga nyonso batikali ba autorité morale o bazana ba comportement ya bongo botika parce que ekozala Soni mingi surtout pour na mboka na biso Kinshasa et l'équipe part. Kobanda lundi le 2 mai ba finaliste babandaki ba preuve na bango ya dissertation boyo kanenge ba pesa ki ba point de vue na bango. Ça et l'équipe partout lundi 2 mai 2016 les ali date oyo ministre ya EPSP Maker Mwangu a fixé qui pour na ba finaliste pour ba sala dissertation mais bref na bango ya ba hors session yango na biso micro ya KNB to kitaki na poto ya kotuna bana ndenge ni dissertation ile kaki un exercice de rédaction. C'est bien passé. Après cela, je commençais à faire les réflexions du sujet. Après, je commençais les développements. Après le développement, j'ai terminé en partie à l'histoire de bien passé. La dissertation s'est bien passée. On a choisi des questions qui étaient un peu
facile. On a un peu évolué avec ça, on a juste comment dirais-je, on a juste décrit on a juste donné les meilleurs de nous-mêmes, ce qu'on avait appris depuis l'école primaire, secondaire jusqu'en 6e. Bolandi ba finaliste ndenge ba pesi ba point de vue na bango na micro ya KNB biso na KNB tozo souhaiter bino kaka ba bonne chance pour compter na maele na bino et pour compter ba 100% ya récolte Kinshasa et l'équipe partout. Magazine na bino ekitaki na terrain pour la kosolola na bakinois par rapport à constat autosali et pas bakinois misusu soki bazali na Kinshasa baponaka misala ya kosala mais une fois à voyager accueilli à l'étranger donc baponala bango su musala te musala nyonso bakomona bango kosala. C'est l'équipe partout magazine KNB to kiti na commune à Kinshasa pour to solo un peu na bakino ba yebisa biso to constatera que bakino mingi surtout ba jeunes garçons misala o ba kara soni ya kosala o ana mboka na biso ba exemple loko ya kosala vernis côté ka mai ko de se débrouiller ba jeunes garçons biso batumba ba dendo na kwa ba avenue ba misala ba ba benga ya soni wana mais ya ko kama kaka bango moko na soka bimili banda mboka ke soit na Brazza na Angola to na poto kuna misala lokwa ya komba balabala bokuta ba bazo sala na ba Brazza kuna bazo sala ba vernis ya on tonto tuna bango pourquoi est-ce que bazora courage au sala ngo a mais ailleurs à l'étranger ba sala kango jeune bazana ba inconscient la première des choses balingi mboka na bango te yo ko bima awa na mboka na yo za libre ozana na problème mikandate okende ozala fazer parce que misala na eza ki fazer à libanda. Mieux vaut ozala na mboka na obongisa musala ozo sala wana ozo porter un petit plus na mboka na muke ozo sala wana OK ko soma mwa lipa mukolo lipa pe azimo la wana ke ko sangisa pe na mboka na ba mboka mususu nde ngwana ba jeune ba osala mabe l'air bazo kende ko s'investir bon eza ko investir penate eza ko kende ko sala misala o ba ko sala te na libanda il faut ko sala ngona mboka na o Congo pour mboka ekende de l'avant. Je vais les conseiller de ne plus partir na mboka o ya mpaya vana na mboka na o sala makam na o bonga o yeba koma ko sala pona avenir ya mboka na biso Congo. Oyo son na ba oyo ba yebi ba bi comportement na ye pendant le jour un comportement mususu après avoir écouté comme mai un comportement mususu. Alors c'est ça je crois que les ça était son c'est igual. Ce qui sont parce que ayeba ina sika na milieu ate kamai mwenye kupeza soni na iya mupaya bayibiete yango kuna ana tanyo so ya kusala oya elimi conseil ya gete soni musala nyo so elimi pesa kambongo efutaka ota na mboga nayo teka ndege siku zaka na paya mupaya sala puis musala so beza nango te oza na facilité gagner vie na yo mais tant que bigo kanga maboko vandi journée mobimbo zoluka te e uta likolo ko la na cité zomon aussitôt que net biso d'abord responsable fona luka kaka po ke na zwa na boko la foyer na ngai na presque na ndeko yiba na ndeko senga c'est mena luka mais za mabe po eloko ne soto vieux zo mené wana tant que boko sala na mboka na ko sala na étranger eza na mboka za na étranger c'est un avantage moral avantage ezalité. Bolandi ndenge bakino ba répondre à la micro na biso ya KND. Alors pe biso conseil yo to pesa na ba jeune garçon ba jeune kino nyonso o balingara ba yokara soni ya kosala misala misusu awa tel que ba vernis 42 to tanga ki liboso ake kosala ngwa l'étranger po ayoka ki soni banga ki awa ba komona ye. Kuno ke kosala ngo oui eza ngo mabete ozoluka na yo. Kasi batu oyo kimaka oyo yokara soni so bokutena bango kuna osa ni neurotique. Kinshasa et l'équipe partout. Pour le troisième jour, il y a matin ya Papa Wemba. Azalaki kaka musicien te, azalaki pe sapeur yango Patrick Trifazé habilleur. Alors par rapport à la tendance mututu ala ta pembe nenge ba ivoirien ba salaki. Viwana à apprendre biso ebele. Apprendre biso ebele surtout biso ba bien-être singa na lo baboye pour na Papa Wemba. Papa Wemba non, c'est vraiment choquant. Idéologie même ya bana kin, idéologie mambo belé et état d'esprit ya ba kinois c'est vieux wana, vieux beaucoup. Tant tobe ta même il sola vieux. Nga pona e kozala image nan
ya mamuke ya olatisa ya kolata en tout cas mutaliboso c'est vieux beaucoup bat barole la papa imanandeni yo moninga na zandeni yo moninga zandeni mutu nyosa za pembe na ngai bitrifaze mikolo tout depuis via ataya tisiko nazara tout kando moninga rabi couleur a pembe za signe moko symbolique na ba mariage na mambe belé lelo na mikil so za na pembe so ke mutara wana ndeko na za na mikil a so ke muto nga za nena ba komo lela matanga na poto matanga za suite foya na ba noirté ba ivoirien ba leli papa on m'appelle conseiller dit les choses vraies c'est bien que promet les qui kuna za batu on ne sait pas si maramne ni mais ne totali bo pena ba leli papa na ba façon tout baleli papa bon biso ba kolomboka ya mboka oyo papa we m'a parlé si maman mboka na biso a initié biso na mambe belé a parlé ba champ éducatif tout a une pour la maman quels sont copé sa maman en valeur tout à l'exception mamba forme a défilé défendre tout idée à 100% comme mutana kei batu mingi na Kinshasa babimisaka solo ya nzoto to pe solo ya mapeka mais soki omeki kotuna ye pona nini akopesa ba raison que na bon mwana mama atangisaka mai ya libele na nzoto na yango Dr Victor Magi a expliqué na micro ya Kande ba raison esalaka bongo. C'est l'équipe partout, le magazine Kanbe Tokiti na commune Yangiringiri, précisément dans le centre hospitalier Molende. Tout sur l'impiena docteur a expliqué biso si réellement ndenge ba maman mingi to pe bat balobara que ce qui maman azo allaité mwana eke mai wana mabele kweli mwana nzoto yango esalaka que bat mususu babimisaka solo ya mapeka to ebité eza manque ya hygiène to réellement eza vraiment ndenge balobara ce qui mabele tangeli mwana nde ce qui akoli akokoma solo to ka docteur moto akolumba solo la plus grande raison de saleté donc manque de propriété c'est pas dire que ce ma belle est tangi moi pendant la naissance pardon ma belle est tangi la moine mais après maman compagnie ça c'est fini il a pas eu de raison pour dire que non azolumba solo ma père parce que ma belle est tangi depuis la naissance non en tout cas il n'y a pas eu de raison relation entre elles sur ma PK, non ma belle est anglaise mon licence, c'est pas ça. Voilà, c'est dû par moi, mon bien moi sur mon bali, il ne sait pas donc il ne sait pas soigner comme il se doit. À cause qu'on a tongo, parfois 2 jours bien, tu n'as pas quoi, la transpiration on a, c'est solo. Il y a un manque d'hygiène seulement. C'est comme d'habitude, parfois il prend bien une fois par jour, parfois chaque 2 jours. Et c'est vraiment sur ma PK. Mais cause d'année. Il faut assoucler comme il se doit avec les savons qui sont disposés à soucler soit comme il dit à chronique à l'occasion de déodorant ils sont là à nango à soucler na temps à soucler na peau comme ça à la produire en fait qu'ils ont là et mais depuis libé sur là donc cause à de malpropreté hypersécrétion erreur toka mingi maintenant il y a aussi quand on colo dans tout à ce moment là donc on dirait pendant mais de vie là et tout change il n'a que l'hygiène aïe tel que nous parlons il fait très chaud au secours na tongo tu n'as pas quoi parfois la peur quand tu fais un frère au bout au secours malili au tigre lobby d'où secours la tongo comme mobile normalement moi 2 fois pour un garçon mais pour une fille 3 fois matin midi et le soir ce sont des cas un peu exceptionnels mais dès que parfois la moussala peut douche ça la rend mais sur la limité et de chaque jour mais il faut oser en avoir rapidement on récupère il faut se laver eh ben maman ko ba ndenge wana mais aye ba ke soka melisi moi libele etangi libele ça moi zai mukie on va serviette a pangisi et c'est fini si nango wana et mais c'est pour de comme c'est doit et suki wana ce que moi est-ce que moi me garde d'abord à ça sur ma peka bébé dans son angote ce que on dit que non libele etangi lié sur wana au mano na tawa nezati so ka koni de sur obima maman boti mwana libele d'abord tanga chaque jour même hier moi betanga pe musu ba musu e couleur muge non on va tirer moi serviette dans la serre soutien pour se protéger so tangi moi de la même chose à Pangisi moi pour de nezali c'est fini mais le reste du soir il y a malpropreté salité Bolandi ndenge docteur a expliqué dans micro na biso ya KNB alors ce qui mutu azo dégager ba sola mabe o dérange ka entourage na ezate po
mabele tangela ke yango akomi solo ezande malpropreté et que ça la bien ceux qui mutu bandi ko se soigner bien pour déranger entourage na yote parce que mai ceux qui tanga mabele tangeli yotan oza bébé eza na rapport te ceux que quality tango comme mukolo bando dégager ka basolana mabe en tout cas vraiment les ala raté bolandi bino yo so explication ya docteur Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KND Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KND à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KND et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KND sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KND vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KND. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KND. KND Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KND. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KND Kinshasa en commun. Appli KND Simba Kinshasa Namaboko. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KND Kanbo yana jeu rédaction ya KND kitaki na terrain pour la kosolola na bakinois bayebisa biso ndenge nini bakundaka ba chef coutumier. Kinshasa l'équipe partout quoi kosolola maman Rachel ayebisa biso ndenge nini bango batetela bakundaka chef coutumier. Et pas la biso ezalaka cérémonie munene pona chef coutumier tango akufaka ezalaka makambo ya bakumu kaka bango moko nde bakundaka chef coutumier bakundaka ye na moi te bakundaka ye ka na mbutu mutu akoki komona te ndenge ezalaka mosusu akoko ozala aza na baumbu na ye avant bakunda chef coutumier il faut bazwa moumbu moko batie ye na se ale bazwi chef coutumier batie ye likolo ale bakundi en tout cas ndenge bazala kosala bango toyebi te soki bazala kocuba bango likonga soki bazala kosala bango ndenge nini po mutu akomona te ka bango moko bakumu bango moko nde bazala kosala makambo wana ekomi kaka na butu po chef coutumier azalaka tobengaka bango na kitetela wanja akoi wana azalaka na koi na ye ya kotambola ye azala na bomoi koi na ye azali koi wana nde azosala ye makambo nyonso esika azotambola wana azotambola na koi na ye me mokolo ye akokufa koi na ye mpe akotelengana mokolo wana mutu akokota zamba te po soki okoti zamba soki akufi jeudi wana bato nyonso bazalaka na mboka soki okoti zamba okokutana na ye me ntango ye akokufa ale moto oyo aza successeur na ye azala na biloko moko akobwakela koi wana mpe akoti zamba akei me ntango mokolo ya kokunda ye ekoki bakei batimoli libulu mutu akomona te ka bango bakumu bango moko par exemple ndenge ezalaka ke awa na Kinshasa soki chef coutumier akufi na Kinshasa awa baomema ye na mboka bakokende ye direct ti na mboka ntango bakeye na mboka wana kaka bakumu nde bakoyamba ebembe wana bakenda ye na ndenge bakokende obomba ye mutu akomona te eza te ke o famille bamona chef coutumier boye ezalaka te kaka bango moko bakumu bango na bango nde bakozala na ye ere ya kokende kokunde ekoki bango moko na kati ya butu mutu akozala te kaka bango na bango bakumu na bango en tout cas makambo ezalaka ebele po ozomona mbala mosusu azalaki na banyama na ye ya kotambola biloko wana il faut mutu ye moko mbala mosusu avant ya kufa soki ayebaki liwa na ye atikelaki successeur na ye bakisi ke soki na kufi ozwi bakisi wana obwakeli bango bien bango bakufi ou bien bango batelingani mais soki eza bongo te ye moko akoya kokoma victime ya biloko wana
po bakobanda obete ou bien kobeta mwasi kobeta bana na ba biloko wana oyo ya kotambola wana mosusu akokozala na serpent mosusu akokozala na biloko mosusu ya mystique oyo bango bazalaka na yango. Nzoto ya Papa Wemba ebimaki depuis lobi lundi 2 mai pola na ndenge bana Molokai baleli vie na bango bokulu. Alors, la monnaie déjà va te babandi pour se recueillir, ou alors vous pouvez interrompre pour permettre le témoignage et le dépôt des jeux. King P va réagir par rapport à sortir il y a encore il y a Papa Wemba. Ngeza lokola feti pona ngai. Soki lokola nazolungwa musika lokola maluku na ye. Pona nini ba bembebele kufana na tikala ko yate. Mais kumani ngana kiti puisque na présenter que non na ngambu ya maluku que non baleki na epe basali. Lelo eza jour oyo babimisi muntu oyo atomola kitira Japon. Ngai na musicien te naza comédien te na artiste sa père. Na ekolela ve na nga Papa Wemba mwana Molokai. Na ndenge esengelaki po aza le seul vieux oyo atombola makambo. Soki lelo na yo tambola na nzela baotikala baotalatala baolanda bayeba eza pamba te po ya le seul vieux oyo atombola makambo même libanda. C'est pour cela nazawana. Loko epesinga pasi tangu nakomaki na village Molokai batie nzembo yo keno
kombo ya mobulu kombo ya mobulu bapakola nga na nzoto se ya pamba mpo nazalaka amoureux ya kitendi ma ya miso etangaki ngai namoni vraiment lokumu na ye eloko biso bakinois toujours regretter ezali ke nzembo oyo ifale basalela mpona papa Wemba ti sikoyo nanu esalemi te alors toyebi na comité d'organisation il y a toute une commission oyo bapesaki charge ya kosala nzembo mpona papa Wemba lelo oyo tokomi deuxième jour moto akufai depuis dimanche passé ti sikoyo nzembo wana nanu ebimi te mais tomonaka bato oyo kutu na cadre ya organisation te sans budget lokola ntango ndeko na biso papa na biso sans souci akufaki le jour suivant tomonaki nzembo ebimaki Marie Misamu awa sans comité d'organisation nzembo esi ebimaki mais ya papa Wemba ti sikoyo tozokamwa nzembo ebimi te ekomi blessure nzembo oyo abetaki mpona kester emeneya lekomi kobeta na matanga na ye toyebi te bato gouvernement apesaki charge wana budget bazwaki basali nango nini mpo ti mokolo lelo oyo baartiste mise basereni te bayemba ekomi muna moto yango oyemba papa Wemba na ndenge na ye alors que papa Wemba atake grand artiste tokoki kosouffrir te mpona tozwa nzembo na ye bon tozozelaka matanga ekundama mpo popesa biso nzembo bastafa papa Wemba na biso bakino nyonso toza kozela après matanga toyeba nani asalaki nini na oyo azwaki epuis nani azalaki chargé na makambo ya nzembo wana epuis bayebisa biso pourquoi nzembo wana esalemi te mpo toyeba tokondima teke nzembo wana ye kobeta après ke papa Wemba asakundami mpona kojustifie oyo tozwaki comme engagement. Merci pour la confiance et fidélité vous allez continuer à faire dans le magazine Abino KND et les autres représentants qui ont liboso il y a palais du peuple ici qui va exposer corps il y a papa Nabiso Wemba ceux qui ont besoin de saler leur couture il y a solo adresse est assez moko confirmé gagner temps na avenue il y a la numéro 21 na maison d'Orcas confection chez Mami d'Orcas Vilema la commune ya Kasavubu Kinshasa et l'équipe partout.